Bonjour, bonsoir. Selon Ngonganini Bokozwa émission na biso ya Kita pe libota na kati ya Spaga TV. Yango peuple congolais libota ya Congo mobimba. Oyo ezali wabino mama spaghetti benginge oboyebi obomona na ba théâtre omona epe na makusa lelo na yeli bino émission ya Kita pe libota. Ba mama bisika nyonso bozali vraiment bopesa ngai chance bolanda vraiment émission oyo na bokebi bolanda ngo vraiment na bokebi. Émission Kita pe libota eye kaka pona peuple congolais tout meka un peu kosala ba analyse parce que tozo mona lelo ba mama bato moko baswana ki na bango kuna bafingani bosali ba émission bosali ba analyse pona makambo bafinganaki na ebite loko ni tozo gagner na koswana ya bato pe bosali ba analyse lobi komona bato ko bakene na bango na chambre kosala makambo na bango ya babolingo babimisi yango na internet boyo kosala ba analyse. Libota Congo tozo kende wapi eza na makambo ya kosala ba analyse oyo eza très important oyo ngai na yo tozo posana oyo totikala kosalela yango analyse te ezali Kita pe libota ya peuple congolais. Mboka na yo tout d'abord Kita ya mboka na yo pe libota na oyo libota ya peuple congolais. Est-ce que tout ça est en analyse? Ba mama batali bo s'abonner vraiment ebele na émission oyo parce que ça na makambo ebele photo solola. Toza na makambo ebele ya ko solola na kati ya émission Kita pe libota. Oki ko benga ngo Kita pe libota, ko benga pe Kita ya libota. Parce que tozo mona lelo yo mboka na biso Congo bayemba ngo na banzembo etonda Kita etonda bozui mais lelo yo peuple ngana yo peuple congolais est-ce que Kita wana o bakumisaka bozui wana est-ce que ngana yo tozo lia yango tozo mériter yango et pourquoi tozo mériter yango te? Qu'est-ce qui se passe? Et loko nini ezosala ke ngai na yo congolais to mérité bozui ya mboka na ngana yo te parce que nzamba lola ajijaki bon que congolais à la béni ajaki bon que Congo est à la béni po na ngai na yo tozala na vie ya malamu mais par ya ngana yo na Congo ezani obeta nzamba lola ko moka vanda ka regretaka iloba nango yana nga boke tu peuple ya ndenge nini oyo nzamba pesi biso bozui ya ndenge na ndenge melelo yo toza babola toza ngikutu na matricule toza pena numéro 02 babola penza bato mawa. Et pourquoi tomituna nanu te bana Congo tomituna pourquoi toza ba pauvre et que mboka na biso eza riche? Et lelo nazolobela ngo na deux angles za mibale côté mususu ezali bakitani soki papa azaki na bozui atikeli bana wana baza na droit ya bozui wana mais bato yo bao baza na droit yango soki bazui bozui wana basakani nango bamoni valeur nango te bako hériter eloko moko te bako kitana nini bandeko soki nzamba lola atindi bozui na Congo biso moko ba congolais tozo batina nango te libota ya Congo eza kutukuna te yango eloko tosa lelo eza eloko ezawu asalaka na leki na ye Jacob azako tala bozui
aza kota l'héritage mais Esaü abanda otala bafutilité nde tokomi lelo koswana babolumbu ezalaki boye bokoma koluka baproblème kofingana bainsanité internet eyandeka mpona bino mpo bolakisa oyo nyonso bozwaka mpa baparent yango nde bokoma kolakisa biso yango nazotuna natuni na bino pepe mongo totunana nango nga mpe na congolaise biso descendance na biso toutaka mpa Esaü te peut-être parce que Esaü ye wana nde mutu oyo akabaka bozwi na ye lelo oyo toza na kita ya munene bikolo nyonso eza tout entour na biso bikolo nyonso eza tout entour na biso bazokoenvie à tel point que bazoya kotokaka yo moko oza congolais oyebi même pas richesse yango oyokango ka na nzembo oyokango ka na maloba atanga nde naza boye babiloko baloba namona ngo ka na tv na information ta bando yema nzemba bozwi ya Congo oza wana oyokaka Congo eza na richesse ebele osomona ngo nkita na yo osomona ngo te na miso oyeba te sike ebimaka me bato ya libanda bayebi place bomengo na biso ezalaka omona ngo osimba ngo me ozwa bénéfice nango te ekenda bino bokanisi po Congo ebonga ezaka bakonzi yo oza congolais pourquoi nzambe atinda ozala congolais pourquoi nzambe apesa o makasi pourquoi pesa o mayele pourquoi pesa o miso matoi maboko pourquoi eza pona buzoba te ba Congo bon na fingi bino bazoba te biso nyonso tu nanga na kati eza pona buzoba te tomeka un peu ko réfléchir pona ni bamboka mso ya mike eza développer biso kaka toza kaka kozinda tozozinda parce que tozolinga te tolingi na biso te kozwa conscience biso lelo tozomona boye bongo bakitani na biso bano bakoya na nsima na biso baozala wapi libota ya Congo bamama Congo bapapa Congo bana Congo eza oyo bobotami na bamboka misusu boza bacongolais Congo wana ekokozanga ta makambo mosusu me nzala te nzala banzela bamakama mike non il se passe des choses oyo biso moko bacongolais tozo koignore nayoka bino mboka wana kutu bateka ngo kaka bakaboyela biso mutu na mutu azwa yo bateka Congo yo kozwa ta enka Congo yango neza na mobimba nango la msu po fandaka wana Congo oyeba ata kote richesse mboka no elekaka te so bateki yango yo omona ta enka oza sûr que so bateki Congo baoya na baporte na bino ndo kaboyela bino bambongo etango bakoteka bapesi yo mbongo wana okende yango wapi bamboko toyako eza ya biso te botyaka ngo na mitu na bino so boza koreve bolongola bareve wana ezala bana na biso fo bayebaki baza na mboka oyo etondi nkita nde bazokotanga na bamboka misusu bayebaki lelo so nake koinvestir na mboka na nga na kozala bien peuple congolais tolongola ignorance tozokoka babande biso elongi na misu tozolingo comprendre eloko moko te bomoni olekaki na Congo Brazza eza na bamosusu babotamaka kuna bakenda biso bakenda bomwana mosusu babotama kuna bakoli kuna batikala ata komona kisasa te me mokolo moko ngonge beteki balobi ale tous les Congolais na Kinshasa balalaki na stade 24 mbula bamoyi nyonso bakwelaki wana mpona koyebi soki mboka bato eza mboka bato ya yo eza ya yo biso oyo toye libanda fo tofongola baninga na biso miso na makambo oyo toye komona mundele ko akenda kotoka pa bamosusu mpo ya kobongisa pa na ye mais c'est le contraire ya bacongolais bazwaka pa na bango mpo bake kobongisa kote mosusu parce que mboka eza malamu te me mboka wana eza malamu te nana kobongisa yango ndako na yo soki eza sali te okokima yango ke kovande pa moninga parce que moninga abongisi il faut bongisa na tout d'abord epa na yo moko epa na yo oza à l'aise okofanda na kiti ndenge olingi okolala na mbeto ndenge olingi
mais na ndako moningo osala ndenge osala te pa na yo tozwa conscience na yango wana lelo na ye koyebisa bino ke toza na kita pe libota émission oyo eye mpona peuple congolais nyonso oyo nyonso aza na idée ya kopesa toza na besoin kosala baanalyse basous-titre eza ebele tokolobela na kati ya kita pe libota mpona kaka congolais azwa conscience tozwa conscience ngai moko na bino tozwa conscience ke toza na mboka ya kitoko oyebi mundele mosusu amona ndeko na ngai ya congolais ka na poto awa abanda omoni azokumba grand car ayaka kobalukaka wana po atika biloko papa na agangelaki mikoso atuni yo oza moto wapi oyo naza moto ya Congo Congo nini o Congo Kinshasa abi yo Congo Kinshasa ozosala nini awa na bakami oyo ozosala nini na mboka noza na nyonso mundele wana vanda na Congo tanga ko mukolo asa bongisaki deja na mboka na ye abongisa tonga bandako bavila tango azongi tellement ayebi Congo ndenge eza agangela ndeko na biso mbali pourquoi biso ba congolais to koma okena mboka boye to koma lokola nyamekila balinga biso te baloba kama bena biso parce que eza na bato mususu basilikela biso sans que to ba ke basilikela biso baba o peuple ndenge nini baza na tout et les atouts o bakoki kozala bien d'ailleurs biso to ya ko demander asile abatu ndefu bayaka na Congo. Il y a des fois nzamba lola asilikaka na Congo tozo mi benga au peuple est dédié bato basambela ko komona na veni moko na veni moko tala l'église mais bible totangaka po botanga bible na sonia bible totangaka nzamba lobela likama mabele alobela likama mabele Israël babundela kama mabele ti lelo Abraham Abraham mayebaki mabele tango mwasi nde Sara akufi bayeba pesa mabele ofela bite funa somba Bible lobela mabele Bible lobela mabele et puis Bible lobela nini chrétien face à la béni Bible lobela parmi makambo Bible lobela biso ba chrétien congolais to sala ngote il y a des fois nzamba lola tala biso boazo seka alobita la peuple na pamboli bango biso to na paradis na biso na sera Congo ba congolais tola muka iso pesa nga kanda molimo kanda subino bozui kando nga na oyo kaka nga na bino to sala quelque chose toza na poto bunda pona mboka na biso nga na fanda na poto mais makanisi nange ezala na mboka nanga. J'aime beaucoup Congo. Congo c'est mon pays. Mboka elengi bobenga yango tokomisa ngo elengi te. Tokomisa ngo elengi biso ba congolais. Muto obongisela biso mboka wana azate so biso moko to telemi te. Soki biso moko to fongoli misu te muto akofongola biso na mboka wana azate ba congolais. To lamuka. Kita na biso. Pe biso ba kitani. Est-ce que est-ce que ba question les opposants biyano ezaka biso muto opesa yango wana bande konanga lelo ezali kaka introduction mais émission prochaine tokota na ba sujet toko développer mwana Congo bisika nyonso za soko landinga kovanda kimia te oza na likanisi oza na makambo ya ko partager pona biso ba congolais yaka plateau ya Spaga TV eza na besoin ba congolais nyonso eza na besoin ya ba congolais Mobutu na kala président Mobutu défunt président Mobutu apesaka ba chinois conseil ya bilanga mais lelo Chine n'était ce comme deuxième so premier na culture bazo cultiver ti lelo mais biso likanisi wana yote pa na biso moko toza nulle part toza ka boy bolimbisa nga po naza mutu na kope ogafe makamsu na olobao mais naza vraiment sérieuse na linka tozo conscience to telema Congo
mboka etika bakoko nazopesa mbote en passant mama na nga abobi mama bobi la dawa mwasi ya défunt président na biso Mobutu oyo pesa héritage parmi ba héritage mama na biso azokanga mingi suki oyo yango moni mama na pesi yo vraiment balongonya ba salutation tala mona no ndenga bongi oyo eza basuki oyo tikela biso yango ntango na olobela nkita nga alobi te na kita fo na beta boye système ya mama mama bobi moi ça c'est school défunt c'est school donc yenda tikela biso bamaki oyo yango na beti yango na pesi yo mbote na libota mobimba naza na bino elongo na anniversaire ya papa na biso c'est school akokisi 25 ans na ye que son âme repose en paix toza toujours na reconnaissance makambo mosusu aloba ezalaki vrai ok peut-être tobandaki koignore yango wana tolobi ke totelema tosolola toza makambo ebele ya osola mpona libota Congo Congo mon pays babimboke tonda kita mais peuple ya pauvre koleka ba pauvre nyonso vraiment mingi ya koloba ezali tokobanda koya tokosala baanalyse bino botu balinga baanalyse boye tosala baanalyse mpona Congo ti wana ya mboka na biso wana ya mboka na biso nalingi bino mingi napesi bino bambote ebele bisika nyonso bozali bosilika te eza kaka mwa baanalyse tozosala mpona émission na biso kita mpe libota napesi mbote makasi vraiment epai ya Didi Osenge bisika ozali garçon belge napesi Simi John papa na deli ya bambote ebele na Allemagne kuna nazopesa mama Kati mwasi ya Dani Mampuya bambote ebele bisika ozali mama Philistine Mabuba motema ya Costa Manana nayebi ki oza déjà de retour depuis kende na mabele ozongi déjà na libota ma papa Costa mbote ebele Eli Manana nazopesa wape bambote ebele bisika ozali na libota na mama Deti napesi bino bambote na bosani te petit na ngai Cécile Yanza motema ya papa Félix Kembo napesi bino bambote ebele bisika bozali na libota mobimba donc nalingi bino vraiment mingi Passante Chango la marraine à artiste joyeux anniversaire donc mbota mailamu donc tokumisi nzamba lola wa bateli ya peso makasi pasi mwasi makasi ma copine ma soeur bien aimée yaka bibi olenga na petit na bango Julie quoi na pesi bino bambote ya grâce na pesi yo mbote yaya Naël papa Nico na pesi bino bambote belé donc petit nanga Laetitia Ifanga motema Peter Ifanga na bana bango Anaïs na Abramovich na pesi bino bambote donc groupe les racheté mobimba na opesa Merichou donc ex Merichou mikolo na obenge Amélagie donc na opesa ba gros bisous bisiko zali na pesi gros bisous et pas aimer Otende bisiko zali na pesi yo ba gros bisous l'homme Israël mama na biso beyanga male beyanga mokonzi male beyanga zolozolo donc ba kombe belé na pesi yo bambote na pesi bambote pe Eric fait mission Charlotte Bekolo na pesi yo mbote belé na pesi mbote belé et pas Roger Bonkonga na mwasi na ye Daina donc boza tellement ebele et que na kokosisa bino vraiment lelo te donc bozala bien bolanda susu émission oyo tokolobela makambo ebele donc nalingi bino mingi merci beaucoup ciao